Voilà, chers amis internautes des Beaux-Arts Télévision. On a vu que c'est Pélaton Boumounara, votre humble présentatrice Grâce Makola, autrement appelée la bouche électrique de la presse, pour y a solo jamais ça quoi. Parce qu'il y a Oyazali. Beaux-Arts TV partout dans le monde et nous sommes toujours à Kinshasa et aujourd'hui, Tozo est nos invité spécial. Naibinanga Kazara bien aimé partout à Kotaka et surtout côté Bagolo Bazalaka. Est-ce que Bagolo Bazala na Beaux-Arts TV? Point d'interrogation. Avant d'abord on a présenté nos invités dans un spécial na samedi à Lelo. Là je dis un grand merci à les numéro 1 de Beaux-Arts TV, Papi Kelly. Bon séjour à Kinshasa. Un grand merci à mon équipe technique, Hilaire Claque Serpent ainsi qu'à Gérès Brador. Papa na Wendy. Un grand merci à Grâce Parquet à ma concert ici que le bateau Nyon Sabolinga environ Zambijka qui s'est autrement appelé l'artiste à plusieurs styles. Mon invité d'aujourd'hui c'est Marc Kaouz. On a vu que c'est Beaux-Arts et c'est déjà bien Marc Kaouz d'Amba. Donc on a vu que Bolinga pour Alobara vraiment. Il y a pendant ce Zali Alobaka. Bon après-midi Marc. Oh, merci pareillement Makola. Nous avons Kim Jong premier et puis j'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont branchées en train de nous suivre partout dans le monde. Bazolanda Marc Kaouz. Na mon pesi bango bon week-end na bango siga bazali Kim Jong premier guitariste na bango Mila na bango Sodagi Kakala ya bango tout ça donc na sepela mingi tango ya bangai et puis voilà nazo remercier pe Yemoko le boss ozo comprendre Papi Kelly quoi. Donc Papi Kelly merci pour l'invitation. Donc on a sepeli mingi ko Kim Jong en pleine balance. On est déjà dans 4 hôtels même ligne pour na ko bongisa déjà ba instrument ndenge za la rapport na soir ça la catastrophe. Merci beaucoup Marc Kaouz, Toyambi vraiment boni mouvement, boni boulot et mouvement donc na kitoko quand on est bazomona je suis de nuance banda beta qui regarde moi et le gwana les gars les kolo makasi donc yango mutesali et sa dimension artistique qui a fait rigoler je suis de nuance depuis regarde moi et fandaki en tout cas silence c'est kota na mboka et comment kolobela maramususu o etelema maroyembo etelema machan pour tout les pas d'auteur au boire à une chanson planétaire et mettre planète bomba d'accord donc on a discuté dans WhatsApp donc orchestre c'est très stable on est là toi là il faut focaliser ming na ba studio quoi à un moment donné to bon ça dit 5 minutes on a conseillé tout quand dans studio tout son nom 1 2 3 to mégano réinitialiser sous ma Cameroun ça le rapport on a concert samedi c'est-à-dire to ibisa bino to là na 3 albums o ezalaki na 4 four na biso. Et là, il a mis ça tout à l'heure, la single moko, titre dans single 0. Oh, ils ont la chanson Regarde-moi la 4. Et puis de 2, tu as un album où tu as Dynasty, album où je suis de Niance fait rigola. Après, si tu as un collègue, tu as un titre, un collègue, tu as Jackie Moulopoué, un grand poète Babindombe, Papa m'a pas ça, Poutine 9 yang plus 10. Ana titre kafu yego to kalamingi tawo ya po ya lobaki nsembo nefa kundela ana mabela ki sasa aboya kunde zo ba yople e zo ba KFC ba McDo azo ya kalamingi te na mona ba nsembo ba grand prêtre Jani zana kati ba nsembo grand prêtre Serge Mabiala nsembo kutu ya noko lias de mingongo la voix qui cloche il est déjà kutu ba cœur kutu se ba wa kenda pomula na lisute te yo ala YouTube te ba beta chaque samedi c'est jongo tala raté Mega zate bele enje gazoba kele wozo kumisa ngana kozanga mega tayo moko mwana Papi Kelly nazo sengelo modem fanda nie yoka osoko leko ngo tuna keso na te oso comprendre yoka ko tindela yo tumaka se futaka te oso comprendre donc Jason Nengona tout est déjà dans les bons toujours travailler et on moni lelo le quoi les padres azan contrat il y a une année na hôtel même ligne tu es bisaki bino to betango ya ko tumba ya ko kalinga ya ko tokisa to ko sala ngope ya liboki bon monaki la fois passée to salaki na salon Virunga cette fois-ci on va jouer tout autour de la piscine là si caméraman a robenda mon a déjà mis en place avant batuana batinda ka batu ba yo sama dusu tala herba yaka ero moye concerne bandite ne batinda ka muna bango ma koti na chombo o le pas de cela qui fuilo o eza balance
Donc faut rêver ça bango bien avant makambo banda. Babi timba batimbela yo. Donc ne bazabo donc to paramétrer bango tactique, yango na ba makola, grâce makola, yarambango yope comme mona likamuni. Wa mona papa na biso benenge. Peut-être tara papa, peut-être azwa na côté mususu. Atika quelque part mais il faut tourner bien. So na tourner bien papa ebisenga soki makola moko. Il faut aller tâche moko na tsaina mukongo. Donc voilà entre Mukongo na bassin. Donc il faut pas vérifier en ce qui est yo. Donc na éviter wana ce qui permettre wana ndete marque. Bon le bas de faire caméra le bas wana te na sima na yebo le bas wana natala. Wana te marque voilà contre la bino ya même ligne hôtel les padres m'ta sollicité qui bango ou bango nde ba bengi les padres. Non moni mboke comme focalisé na bandibu ba pakistanais to bosana ki ba belge o eza place ba belge eza place mundele. Donc différence c'est ça yango wana. Donc ba bito zongi siko côté mundele ala confusion comme trop. Et comment pakistanais et belé ba osala ka ba mapa libanais miso comme passe to yeba reçu te wa mindele. Yango les pattes te mise à jour to songa na maboka ba belge. To na une année a no benga le roi ambassade de Belgique mboka ba yaniki kayenga. Mboka ba awa Karim. Mboka ya ba Carlos Kalombo motema ya Bibiche Kasanabela. On s'en comprendre. Mboka ba Rikilu le baron, toi ça qui dit là, yo yebi, yani kaenga dans les bons. On s'en comprendre. Donc ne toza a toi na contrat une année. Donc to betara na otolo ba ya kotumba ya kokalinga ya kotokisa, ya liboke to sala, ju musomo na yaka to beta likolo ba tol. Ya même ligne bon ba lobi to sa neto ligne. Ba bina biso bena faites comme chez vous. Mais oui, pour ba tumsu ba yagi a oh, on a succès. On a succès, on a succès, on a succès. Oh, il y a place, il y a des gens qui ici. Et ça place, moi, Belge, il faut avoir beaucoup de respect dans mon tour à la réservation. Au moins, il y a une différence. Si on a des Pakistanais, on a pas place pour bêta. On comprend la différence. Oh, je suis de nuances à Sali Yangoana, exclusivité, Mundele Moutou, Abengakie, pour appeler ça y place en collaboration pour une année. Artiste, mon côté, au Tsamakola. Bosuka, côté, Bosuka. Dans un contrat, une année, orchestre, Moussou, c'est ça. Qui regarde moi musique symphonique. Au moins, il y a balai la Sima Unangai. Hein? Ngati? Ça qui a awa, Nanzembo, non. Kolo bato ba beta gele pa la bango ba ndeko la bango. Siko na osali. Dans les logos salata, donc le Monica qui non de tout ça, date, chose promise, chose faite, donc déjà tout ça a mis en place. Tout bongi signon sur Maramutu, n'engo monitoye a tout ça na défense moi au Kangambula pour lui coller comme il colle, na biso chaque bouton so koya. Yango moni na ye awa na senga bakoko ya Gombe. Bachombe batu basenga lipanda en tout cas basukisa mbula na wileri batira biso to sala makambo na biso ndenge senga na lombango po tozo beta lelo à ciel ouvert quoi. Mais premier concert il y a même ligne mais beaucoup de gens avaient déclaré par rapport à son d'abord vide kututo lobate par rapport à son nan makele les cas qui trop concert wana la ki toko na uti lobano pour ni na tika cameraman na soirée de vide kuna ba concert bandité. Pour na bateau batinda ba mercenaires bozala bateau na bino boke na kolandela ba concert na bino concert wana les cas qui sont kitoko sur côté YouTube au monde tout cheze au monde banzembo tout ba classe ki wana qualité sont kitoko plein rumba et logo déranger ki bateau ala ki moko au moni awa to sa place ba belge ceux qui ba pesa ki bino 35 places assises bazo boye comme à 40 45 donc ceux qui est coquille fermeture mutazo kotate. Ah oui, ça combite ne ba message na ba 207 na ba conseil ba beta fulu ya ko fina na lo roi mabata. Ah oui, ça na ba norme et puis tout ça na coroner ali. Oui ba bi garder distance yo kutu na masque te na ebite soko lingo pesa ngai ou comment? Pour ça na kuna 1 mètre yo ça ba 0 mètre. Liboko ça sert à ce que ça allait protéger. Eza ndengo wana. Yo e bien ngote. Oh, eza ndengo wana coroner ne force na ngata liboko protection yango wana. Comme le roi bonganga. Parlons d'abord des albums, il y a Ferrego là, Tozo Binango Kakana, moi au 2020 plutôt, ou Tobinati na 2021. Album na biso en tout cas, il mara l'année prochaine pour tout ça na Michel et Bella Rosala. Mais na décembre, ba keba. Tozo bongiselo comme on est sama be makasi. Na be otuna comme on nini. Comment on est ani? Faut pas tout na bateau ba otala biso faut ba e baso ezani. Kimbongi la nyama ngwako. On est injure. Kimbongi la nyama ngwako. Eza titre, eza titre. La titre
Sinon, on y parle. Papa wende paloba tozangi mai likola banyanga la kata afinga ki yo pekisaka yo tunaka ete bezaka eloko moko kimbongi la nyamangwa ko eloko mabe so tuni ya kinika yenga ko spikio eloko ni zano tuni bera de prince de Zamunda milliardaire en euro na Panama a spikio yo ya dada patriarche ya dada ngwabana en direct de Panama yebisa chouchou na tatila et message musu nga na pesa batutu o bana contact nanga à travers le monde baye bagi marque aus ba fungola gi mutuka nanga ba yibagi ngambongo na chombo en tout cas na bimisi sim blanche batutu ba signer contrat nangai bo pesa ta ba bonjour na WhatsApp bona benda bino bo kota mise en place donc na lo ba bongo po ba yebi ngane na moto traiter na bango dudu kamalondwa bogar ya metiola azalaki ayem ta bimisi nga dimanche abi marque aus bana na utai poto no de voix ni tena de logite yaka na tambiso na ba boîte olingi nini na ke par-ci par là na kendagi na yo suka na boîte moko étant abimi a betenga ba champagne félicitations Doudou Kamalondo pona confort wana en tout cas champagne beta magi logo la nguba ba yuma ko ba kimagi na boîte et puis tanga silisagi ngato kutala ngatenga soko yo moko kima pona no pelisaka mwinda ba mona ga o joyeux Noël benini yo ga yo moko ya zaza ngala to ba nga suti mo bilo msu ya ko swanaka to ko maloga baninga poso ina fingi ya ba oya be ba fingi mais so to koti mwinde pela tu côté de succès là ba oya ngwana o mona mutando ya coin ka pio ayebeli Doudou Kamalondo en tout cas et botu ono tigelenga ya héros ba yiba ngango so ko bandela ngo sala remix et que sala ga bien pour kitsa mutema na pa mafuta za o mata na si Doudou Kamalondo ya metsola azoko yo kanga en direct ya Belgique tout ça mais pour na ba contact ba tout ouais ba paramètre na Kim Jong premier boyebi nga la père numéro na ngati o ga ba na ngo ba yebiki non tala boy ta ba pesa po collaboration songa po kala mingi te kimbongi la nyamangwa ko zo yelo ka mabe makasi na décembre za mabe grâce kimbongi la nyamangwa ko ngweza merci single générique rumba ou eza lo bananga ite to boko téléphone o moni ga so to lo ba to sala regarde moi musique symphonique o linga ko mona ba regarde moi moko a misu ba nga zo ko la ki mangiste ba betela mango flûte na ba mbunda mininga ba ndongdong to tike bango kidiba ba beta ba oma ya ndenge ba beta ba oma acoustique donc to comme na politique moko to zo cacher ba projet na biso po mingi bazo vivre na tricherie tant batu ne botu na biso bozo bongana nini ngapela na poatio ke mama na ngai ba bena na reko batsa bena tak donc ba bendi ba document tout avant bino bo bimiso mona dia ba teli bino dia regarde moi au monde to tsiki bango kidiba pour na minute so batutu ba komina ba afro tak ba ka tsebe to yan selala ba yo regarde moi et Céline Dion mama na ngai donc en tout cas il y a un moment les pas de hasard convoqué la communauté internationale et puis le gouvernement Mboka pourquoi ça la nzembo ya pasi nengona nene go souffrir baninga na l'état convoqué que Jésus de Niance na communauté internationale il faut bandela yemoka luka longola nzembo po banda bwaki nzembo banzembo tezo bimeso bimalora bilora mayoto ya manzanza donc c'est le moment ya mabe c'est le nyata yo pe na ebisio ça na modem to ala na mega to na wifi te pas regarde-moi il y a aussi yo cliquer tala au monde babilo ko la tenga non sola non yebisa place ngo siko yo na regarde-moi yo mo yebi puis batu ba tala ngana tenter au sala pibisa batu kolobela bamba batu nazo lo baga dimension artistique o ebetami wana donc nyo se joue na sima donc na biso sable mouvant ezo dinda legi makasi yango kaka biso moko to kolugelo oyo ekoya ko secondaire regarde-moi cette fois-ci bakozoki mbongi la tout fait nyamangwako Kimbongi la tout finya mangwa ko ngweza ko promettre biso yango ne ko binisa yango ko kanga yango ko mema biso po boyela biso par hasard awa na moment ya confinement malgré confinement après confinement la chanson a été bien binosco après confinement on dirait promotion nango ezaki moi par rapport ndeto ebel marka uzidamba feregola mais Kimbongi la nyamangwa ko ezo promettre bakangi banganda bakangi babo yo linga to réunion wapi nakata batokotela batokata bandaku mais non mboka yalaki stationné mboka koute le monde entier on était tous stationnés pona mamba corona et puis voilà regarde-moi yango wana puis to betaki o makosiki yo makambo salaki omoni mambo salaki meilleur événement de l'année 2020 yango wana donc rien à dire oh batutu balandaki baderaki basalaki donc chez nous c'est ça qui fait la différence dans les œuvres nos créativités il y a une différence au Ferrego la Jésus de Niance le banangota Charline Nzeza British Belgo et le banangota Mère Jeanne Ndoki de London très forte Mère Jeanne Ndoki
très forte mais silencieuse. Afin de poser Ali Damavouba, fils Nkelele général. Bambote na oto sakidila fils Nkelele, yebisa Berado prince des Amunda na monaki collection ya Gabana, na ya Versace ya Souka. Bon, wana torotala ngo na émission mamile la grande sœur notre torotala makamwane o kendepo baza na section na bango o bakanaki ba beta marka uz Kim Jong Kibuki baza Gilna Guilhem Ayundu le manqueur de Paris baza na président Jomata Masikini poto na poto baza wana na ebiso na ba Bashima Bre Samombonda baza ko sala makambo ndenge kendaka et puis na Istanbul KBG Serge KBG Yoyebi contre ce continent kaka et puis KBG enfant mystère na Suède Yoyebi tozana kulutu Pedro Pembele awa Pedro Pembele alobi en tout cas Venabiso José da Costa alingaka zala mazui contre-temps mais dire yate mais tozala na ba patron Costa couleur le véritable code yamboka tozala na ba Odette Chibambe femme d'affaires tozala na ba Paul Montou tozala na bana poto ba Bourson Bukasa en Pero baza awa ba Sama Lukoki kayu na kayu yemo ngamo na soge na aéroport donc na minito azala ka da chambre wana memlinga akokitaka makolo aye hôtel je suis de nuances donc tout est dans les bons. Makaouti, tu as fait combien des années Pembe na faire? Bon, moi j'ai fait depuis Degokao, depuis le commencement, je suis de nuances à recrutanga na test gaga. On a test na kuta na poste nanga 4 personnes. Tant on a yeba bengi Kim Jong tak na mati. Oyebi nze monini na Kauki Mokonzi. Toutes les chansons oyoyo palo nanga na yebi. Amour intérêt tia et longwe. 100 kilos tia et longwe. Bibero tia et longwe. Qui vivra verra tia. Le pas d'atel ngabiga banda lelo ko kitare suite tika la nga batiti la exanga na test. Donc, ce monde est na Kangama Bodon, Libanga, Yamoungwa, Zénith de Paris, Lise Montmartre, Natamboli, Abidjan, Zambie, Luanda, Pretoria, Cape Town, Durban, Russie, Abidjan, Tobeta, Yamousoko, Ferke, Bouake, donc on a sauté un moko Tina Moukokoli, Naebiso, Bele, Accra, Tosalagi na Kampala, Tambola, Rwanda, donc Naebiso. Si nous avons là Mwanda tout banda na kota donc Jésus de nuances a bisa nga discipline na musala tala sigona na avant ndula butu Kim Jong déjà 12 heures azala gawa par rapport à balance par rapport à balance c'est na patron Costa couleur réservation za kitoko chambre za kuna malili nga moko na otepa pour jour à discipline c'est nga rapena il faut changer ba chaîne te ko simba ba biloko mususuté donc nazo souffrir na organe na malili wana et c'est nga sa nga moko pour na constater ndule la kitoko quoi sans erreur penser je laissais ma maison pour se concentrer pour les concerts en fait que ça puisse être les concerts et les dans les bons comme on sera souvent l'habitude de rouler dans les bons. Quand tu vois un niveau et à faire rigoler Bobanda qui tire les Loïsa Kumata, ça déroule bien à Kende Boison à Boé, à comment le niveau à passer dans l'émission France 24, donc tu te dis quoi? Namonaka eza détermination au leader nanga zalarango. Pour ça là le leader au batumi lela katanga que non signé content OK c'est moi ke wodinda e. Or que ebité mundela lo ba rek. Na quartier latin. Naye baba comme ok c'est des limbisanga tant musoko za na raison mais pour na tenzo les gars peut-être ko za na raison on se comprendre à cela ba reculer pour mieux sauter yango mona Jésus de nuances tilelo banda kota na course abimisi ba artiste et belé donc on se mona na 100 et puis azana muchopo a bota ba artiste et puis voilà quand tu travailles avec Ferrego là on se travailler artistiquement au la riche et puis financièrement au tambola na mituka. Et puis, on a connu, on a gaz, on a mis ce mot été à tout bima, on a pépété, on a ébété. Donc, pas Jésus de nuance, ça a capacité, on a façon. Même talent dans la label. Pas tout, ça dans la label, ça, on a bimisi musicien. Fallait pourquoi? Non, on a bimisi musicien, net, non, bimir de binissa. Bissol les pas de musique, petit, très bon. Ni nani. Hey. Bango tout basa ba label ma yo bo ba l'artiste baso ba tabato ba bima oh je suis artiste dans les néants donc et là makila et là ndaka
abimisa artiste même na label azosala bato donc eza différence ya pouvoir oyo asalaka nango mpona kotransmettre kocréer baartiste donc eza c'est pas donné à tout le monde eza cadeau moko nzambe apesaka yango baluka yango te na kosala boye donc eza lumière oyo nzambe apesaka moto alora wifi azopartage donc c'est ça le mot qui te convient aza lokola wifi soki apesi code mbala moko makambo eleki. Voilà, merci beaucoup Marc-Arousse. Là, j'ai dit déjà un grand merci à Adonis Mapou et à Nzamba Dibombouma. Un grand merci à toi, Ridita Mwamba, l'ennemi de la pauvreté, ainsi qu'à toute la famille Makola, Ketia Makola, Plamedi Makola et à Kelina Bofalou, ma cousine, ma nièce bébé, je t'aime beaucoup. On continue toujours avec Marc-Arousse. Marc-Arousse. Quand on dit toujours Marc-Arousse, l'orchestre il a fait rigoler, Jet Set. Marc-Arousse kombono etanga makule katana bato basimbaka micro bayembaka au juste ezarani. Bon, mingi balobaka esalaka kisi, mingi balobaka esalaka aosei. Bon, eza kodia grand maître Lombo makiadi atigelanga na inde 3, eza kodia. Et ça va lumière et puis dans mouton na oumeli na Jésus de nuance ce n'est que normal na la télécharger ba mégabytes za lebele pour na oumeli na ye ou déjà ils ba 13 ans drogué ba 14 ans depuis mouvement banda fidélité puissance na sala kana na zo résoudre marmou bien oyebi à part idée na za muta service Al-Qaïda au moni na beta batu ba kao ba lugela makamuna genda ba makala 2 jours na bimanda on a pratiqué ba démonstration o epesa que non soko risquer aux lumières donc ba sala ba bataille moko boye oyo balobaka nde babengaka biso bata sima moko ta kokosala lumière wana mona nango pouvoir wana eza façonné par Jésus de nuance ye moto atianga liboko yango mona makambo ekenda ndenge ekendaka ndenge wana batika komitungisama bakoyeba yango te wana eza sekele na ngai mpo na yebi keso tuni batuna yango wendo epai ya pole mokendi atuni ye nini yango esalaka yo ntina age ozalaka ozovivre est ce que koko oloba secret wana te pour na bankoko na yo ba hérité ngo oyebi réponse à koko wendo oyebi réponse à biaka aloba na loba te dakufa lago akufa nango aboya koloba nga pe fermeture ya libela wana eza iloko na kotigela bana nanga ba bébé la mienne lina kasi frère lina kasi ma fille que le bon Dieu puisse te protéger je na sambela mingi pour na bébé nanga frère lina kasi donc c'est bon. 13 ans Pembe na Ferregola, quels sont les avantages aux oies chez Ferregola? Les avantages yo toze belé a obande rotungisaka mise moko ya no avantage ya lumière ko toze belé a muto yo tungisi téléphone décharger yo na mozo ba coup de fil partout dans le monde ba biso yamba grâce makola wala ndeko na yeku ba bi mwana papa bino ne na mbangu ah mwana papa na bino grâce makola na kimi mbangu na yo mwana tala oyo oyo na bi te père na biso ata biso ba cacher mo na Congo tsana tala ona otala te oboyi bon na ebité so yi dokende ADN pour batala tu vois. Question vous donner qui manga avantage il y a 13 ans tout d'abord ezana nous tolobana nous sur le plan artistique toyaka na boyete biso tang toyaka en tout cas toyaka na batu moko auto bayebi bisoté na yeba concert à liboso to beta na Belgique na Marignan na moni batu bazo ya ba intéressé na batalaku ba intéressé na ba chanteur na bi oh ngana ba guitare na ngona okufa pauvre mon Zimbabwe ne na yo la tankewa mo na manteau na conseil chanteur tala sur biloko ndenge wana wana mona pena no boye ba yebi binote na zui bata mabanga na zui ba 500 euros ba 300 euros ba 400 euros na vimbisi yango siko ba yaya na ba planifier ya fa balance ka nde tozabo ente ba yena ndule ba tala boye ngana micro na yate ngana na guitare ba otsanga yo to kato mutu no mama na nzambe a kote ba new jack baseball epai a bafunda nga nzambe na kufi siko patron nga tellement moni nde na betaka na bina kana na bina soutenir mo betaka ndira ba docteur Nico maka usipomini na mokonzi nazoki mbonga mabanga na lobe nga chanter tala ba Alex ba nzeta baseball nga na suga le padre lali la koseka abenga abina pesa liste na pesi le padre bandiko bwaka bayaya ba sauter ti le relation tikala ba kuba ba masala nga ba tikala belé ba star Pedro tout ça là bango tout ça donc on a biso ba maître Teddy Matadi maître qui se respecte ya boga joyeux anniversaire Mimi Lolo motema ya boss babimbi kuna na Birmingham azolanda Kim Jong awape lelo talaka obotama mokolo concert à les padres en tout cas joyeux anniversaire il faut patron nga Jésus de nuance ayembela yo
joyeux anniversaire na podium ya Memling et Rosala bien Mimi Milolo motema ya boss babimbi depuis London kuna na Birmingham quoi. Donc Rosala bien makasi au moment où le papi sapo chef de ville ko benga ko tuna papi sapo chef de ville ko tuna en place mais ndenge nini ne chapine di plein de grâce azo ko tuna en plan ngai soki na zalagi ne chapine azo lo babonga azo lela. Ozo comprendre azo ako tuna ako lela. Donc lingo lo bakino événement oyo ya la événement moko black té dadi mafungu fungule ako lela. Ozo comprendre wana ba bateau basala na biso oyo penza fallait basala wa patriarche loga ba ya dada basala et donc Muzamba chona chaud au moment où je vous parle ça il est pas ça la réservation à place et donc Muzamba sur au tali côté à Kiti ya patron Costa couleur véritable code ya mboka nous pensons au mona et donc Muzamba chona chaud au tali simromona femme d'affaires Odette Chibambe donc la femme il y a cash la cash ya osakanate Chiko Mabele mame entrepreneur Chiko Mabele mame yo yebi soki po sala gelinge sala pena kafu ya osakanate Chiko Mabele mame na lela bino mabe quoi. Je profite aussi ya kopesa ba bon week-end nga Mira Kalema maman na Keren un grand merci à toi Lionel Kalema babi à mon neveu chéri. Satisfaire-moi Mira Kalema c'est belle sangai Mira Kalema akomone la rago Merci beaucoup Marc Aouz. Quand tu t'y attends, les gens clashent sur faire rigoler. Papa na yo. Donc comme faire rigoler comme il a joué mon important si d'autres parlent quoi musicien na ba valeur et pas batum sous batum morobo et zalakate. Tu te dis quoi? Je suis de nuance aza le rôle la partie en mboka la biso aza le rôle la este. Donc côté zala na richesse yango zala côté moko ezalaka un côté moko le plus combattu. Donc côté wana donc le pas dans le roi est mboka la biso là où se trouvent nos richesses. Donc richesse artistique ezalaka pas Jésus de nuance. Yango monaka X Y Z nani balugara toujours baya ko combattre et pour bazwa lumière. Donc c'est ça notre musique eza bongo. Soko za na talent yo muto za plus combattu. Ba de bele basala ba disque au monde arabango mutu moko to tiga alingela mutu moko salebo donc c'est ça donc Jésus de nuance aza même valeur na bago maguna ba est là où se trouvent nos richesses yeso dans la richesse artistique tala le roi nzembo lokola regarde-moi banda tisiko na musique na biso en tout cas to sali homme de la benga la distinction quoi le padre il a distingué donc c'est ça. Malgré ça, malgré tout. Kim Jong a bimi à la ramabe. Bon, moi, je ne suis pas un provocateur, je suis un répliqueur. Donc, quand on nous provoque, je suis le ministre de l'Intérieur, il faut que Nazwa bâton de commandement, agir et tant que ministre intérieur, na sala marambo et sengi na sala pour résoudre des problèmes. Non, on va problème belé la résoudre na salango pena comme il se doit, bateau batalanga ba so problème nanga ibayebi, na bateau balobaka kakipa ka fiotoko, kapika ba kipanga na mona kombo na bango ya mboka na mona ba koma ba ntimba, soki ba nzuzi, soki ba landu, ba koma ona katani na mona kombo na tala na bi. Oh kipanga. Oh c'est bon, c'est bon. Voilà moi niveau ne mati. Niveau matite na lobby que butu soka be kibeto kibete donc na olaxa sigo force ngana la bambisa ba tonsu ba lampe top ekoya à l'époque pour mikolo na kitsi no tempo na zone na kati ya jungle na zo travailler no makambo ya dynastie na zo travailler makambo ya regarde-moi o mukile zo kozela ba yoka nzela ni tokoleka et puis tokolobate to bombiango secret ba kuta na orande ba kuta na regarde-moi. Mais quand Ferrego Laleka qui est une émission, il avait dit, et pas Isaac Maï, les grands frères, alobaki qui est au Demba na Tchatcho, ils kakaba style mort commun, ils sont différents. Aboyaki Kofi Olomidete, mais il y a d'autres gens, comme ça on le quoi chantage, donc de parler que Ferrego Lobo il y a Rumba, il y a Tchatcho, il y a Kofi Olomide, comme Kisinzora et autres. D'autres personnes. Premièrement, on est tu vois. Premièrement, sur l'émission, Jésus de Nias attend comme musique ni à la personne au baloba kolonango. Attends émission côté. Abando embaga banze mbokaka. L'histoire a bolingo la kanane compliqué. Amour. Zemba karma pas. Presa karma pas bambota troye pas tumbaka rumba kitoko. Attends banze na monika katoka bwana. Non, banze azo pesa diversité.
journaliste c'est bon kana kunza batanga ne kombote lobby kasi journaliste ataki bon émission wana soko tali bien na ba kombo bo loba na ba ba réponse so ba image na le padre a répondu komba mutu te alobaki genre à musique ba lobela te journaliste alobaki bongo kana kunza po za bi kana kunza wana ezala kumba te so tali biso la la kombote o yikinga ni na batu alobi musique nani alobaki nete et ça ka batunde baluka ba diembela pour bazwa lumière ya ba commission les padres alobaki de kaka à travers mélodie jai atangaki ni kombo ya style à mutu ou be kombo ya style wana zolo iseki mayate kana gunze ko zabite kana gunze eza kumbate ale bade aboyi nani donc ba musique na kana gunze so ta émission ba hotela bino ro kata ngonde bo kata roté au moins place alobeli kombo ya rythme on a te ni ya mutu mélodiquement par là kala kunze et boti polémique et ça ba force à Jésus de nuances et puis voilà ce mutu so lobaki moi na moi makele la auto manquer ba via wenge alors ben na polémique ce sera avec mon frère le baba muta loba bongo eza fali pour bana wenge oui tanga ba kombo ne pour la tinga so tala fali loba na wana sana ngashike yo na bango osongo pa ngana loba na tanga ka kombo batu na be mission na ngati ngaso no sala mission na ngai faut kombo ya faire rigolo Jésus de nuances yango mutezala na kati mutu moko na loba ya makelele a mankaki bana wenge ke bango bayana ben jure ko finga tango bango bayembelaki papa yemba père sonam chamazulu bazo finga père azwa vocal na kati finga pe na kati vocal wana est-ce que wenge muté composer la un jour wana yo finga papa wem point d'interrogation faut pas respecter wenge muté pesi biso valeur oye pa ba fia batu ko kanga lupango kalela ki ba musicien soko zo ya tele sharp munene moi makasi wenge muté yo la biso Mercedes bango kesi na ba uta bando copier wenge ti wenge ya kala ibungi ba Benz o mona président mokulu Benz président Tata Dominguez ba Mercedes ba ciel bu ba les padres ba ba Benzo la ba 600 au monde a le clip ba Blandine Pemba tala nenge na koma boye pona bol 600 Benz wenge mutara na classement na bango ba ko jouer na classement ya wenge ke wenge so uti poto boye faut parking Mercedes wenge mutesala ba idéologie wana siko bat bolo be wenge zo baby ça OK bango mo na orchestre na bango bando luga 1 atala ko mo ka boka lokola Bill mo ka boka lokola Céléo de ozo mo na bazo jouer na classement ya wenge donc faut pas na beaucoup de respect nazo condamner ka ba porter parole à wenge ba fandinier ba manquer clan donc ya loka ba manquer wenge tout bango ba fandinier ngana lobaki na sisi no musala na nga grâce makola na ko benga na ko décortiquer siko au monde ba biloko wana to kendaka ba parquet e ko songa na minute oyo po na moni batu bandi ko songa su ko dérailler faut songa sa bango na nzela omona te makambo salaka d'autres part au faire rigolo à Saraki mais à poli maka où il vient seulement pour chercher des problèmes il pense ceci il pense c'est là biso yo le chercher problème te tanga na zo pesa na zo alerter batu maka où cherche des problèmes na luki nani c'est pas ce que yo ndoko ma prison makala yo ba manquer ba bien nga papa Soraya mukulu mon leader j'ai bien piano mukulu pa bankulu via tiki petit ne makausi li banga ya kafu osongo prendre na album zo ya balle de match au kabla pak makausi Kim Jong le fidèle de Ferrigo l'attaque anyatiango mais oui nengo moni bina Philippe Atiga ki soki na kudila makausi apoza ngai osongo prendre donc apoza wala bala ba diembela gade bala ga soko taka kanisa la ye ale ba ke sala on nengo ezo ba biloko ba biloko nga baluka ngai ba kole ozo comprendre et ça c'est la banda qui zo ki na maga uzela ki c'est yende leader après ainsi de suite bato balanda ki la sima bango botu ba koyeba Kim Jong mutu ya train to longo na débat na po e phénomène ça tout à l'heure tout ça na hôtel Memling bato tout bazo tala biso bayeba ke to betaki liboso na salon Virunga il y a hôtel Memling cette fois-ci tout autour il y a piscine donc contre ça nango bien to beta Memling na ba position nyonso pour Jésus de nuances collaborer qui toko na ba Belge yebi ba Belge vont ba pesa lipanda to na bango awa tout ça se passe dans le calme et puis dans les bons. Merci beaucoup tokomi na suka ya émission na biso donc na bi émission et c'est pas ça batte belé et ça lui plaisir énormément na Eric Sunda ya ba Eric émission et ça plaisir na
Zoa au Pindi, donc Babi Jean Pindi, Nakacha François, Sola Basola, et ça que grâce Makola a changé. C'est toujours moi, Marcaou, c'est quelques dédicaces là-bas, Oyayo. Et puis, c'est sur nos programmes, orchestre, des autres tambours, part si yo, bah, répétition normal, bah, concert chaque samedi, dans tel même lit. Là, chaque samedi, tu es toujours, date, moi, les 4 je crois. 2 mois passés, je crois. Il y a 2 mois passés, bien 1 mois et demi, quoi. Donc, toujours ça, le programme de toujours Kabolango. Et puis voilà, programme, donc, Mikolo, que tu répètes, avant-hier, pour un concert, pour toujours ça la focaliser toujours dans le studio, pour tout ça, la bilo est belé à retravailler. Et à un moment donné, Mikolo belé, fallait te tourner dans la trop. Dans la cabine, je travaille beaucoup, je suis dans les cabines. Dans ça, Moussala. Donc, moi, je suis Moussala, je suis surveillant, dans la table de mixeur. On a un ingénieur qui travaille là-bas. Et puis voilà, et on a tenté. En tout cas, il y a le boss Papi Kelly, Abimisayo, quelques heures avant le match de Beta à Kalamingité, pour te parler, tout ça, un album Dynasty, toujours préparé, il y a vraiment avec beaucoup de précision. Après, on a tout ça, la sous harmonie. Harmonie, album, bozo couleur, car net si je suis de ça sali à regarde-moi, au bon couleur à regarde-moi, bon mon ango, et puis tant que aussi les sayango, avant Ebima, tout bon beli bango qui mbongi la nyamangwako, et l'eau toujours salango pour décembre, et l'eau mo yama bemaka si tout salango, pour elugara garder batuto loba y torti kalisu tenter. Au moni lelo, nazo pesa merci na Jésus de Niance, tant à betaki c'était na likambo lombo makiadi. Boya makambo ezali lelo moni bato basongeli baluambo les message eza capté et puis na moni star mort américaine na kotanga komboneta longba kuna ataki makambo luambo donc ekolo bagena kotanga na kombonete nane na boya yo makele na otangi na linga bongo te no tanga awa tanga le padre tanga ngati tsakitsa tsatsa mambo sili oso comprendre donc ekolo bagena mission dans ça sauvegarder pour la Jésus de Nuance Mystère Lovalova et puis point barre ici les mots tout ça on communauté vous comprenez donc lelo batutu basongeli au de la source et alors bozo besala ngando oboya ki musique musique rumba wa musique mo calme musique wa bena nekilelo lelo moni siko et puis te promettais ki bango rumba trap basela bango mona rumba trap bango yoka travail au Jésus de Nuance bombeli bango et là on a vu ça bango yango wana pour na chiter nazo saluer Berado le prince de Zamunda milliardaire Arnero batu ba monaki démonstration il y a héros bazo 1700 tala likasa $, munene ya vert ba 17 likasa signé Berado de prince de Zamunda bato balalanga ba mina Facebook monaki yango laskoni mbunza ba laskoni amonaki yango ye balanga na chiko simisi bana kuna côté kuna na Grenoble. Je comprends. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Alain Mboila. Alain, Alino, le Mboila, que du bonheur pour toi, Alain, le Mboila. Au bout de ma jour, Mogona, Yemoro, grande dame, Mimi, le Lolo, Motema, ya boss, Babimbi, lumière de Birmingham. Joyeux anniversaire à vous. Donc, dans le pays, il y a trop à remercier. En tout cas, Doudou Kamalandwa. Nous avons l'ensemble, Mongo, Tigelaginga, Baïro, Yibaga, on a téléphone. Kamalandwa. Soko ça la remix et au kitanga mafuta ya likolo kitisanga kamalando azola nanga ya za métier la bogar fric mon belé au saranate choisi matata ange céleste choisi matata a Rolanda Kim Jong premier na libanda ya mboka na mbosa na te mère Jeanne Ndoki très forte mais silencieuse mère Jeanne Ndoki Ali Dama mafuba fils quel est le général azolanda Kim Jong Joma Damasikini, Yoyebi président, Nengote Logaya et Salanengo Wana. Vous comprenez? Guilhem Maïndou, le manqueur de Paris, nous sommes formés. Martin Semasinda et Lamban et Lamba. Amédée Songo, Jeanne Moro, Bogar et Lamban et Lamba. Azo Otala Kim Jong Bambo Théâtre et Siga Bazali. Na Rupesa Mote n'a pas trop costa couleur, le véritable code Yamboka. Francis Louis a patron à Otala Kim Jong premier na Kenya na Nairobi bambote na yo bana tout yangola o bazo occasion côté ba lilimbu yi place Zalara El Madre na minute za na Europa bango kuna na ba laskoni mbuza na kopesa mbote na ancien Pichu Botoko azolandanga à partir à même ligne à ce réservation batutu baza na kati kuna bazo comprendre ne chapindi plein de grâce à Otala ngai donc
Na évité batu belé o batu tala. Et que belé monsieur comme nas. Déjà que tu Kalambaï donc maïn mannequin de Paris 10 trophées à la fois même émission. Merci beaucoup, c'était bien Marc Aouz, na bien mission ici s'appelle Sabino tout. Merci Nayo, un petit botoko l'ancien pour l'assistance ainsi que na bateau nyoso balinganga. Un grand merci à Mimi qui j'ai de bundes causer la. Tous là quand on est toujours en attente ainsi que à Arem Lubuela Babi Kinshasa ça tellement mon nene bimsa toujours bateau belé donc artiste est talentueux balé qui vraiment est belé azo bimsa déjà disque naie abo quel biso déjà nini nzembo na ina titre aboya nganga pe na boya en tout cas na plateforme et tout to kozwango to consommer yango vraiment et ça biso bien je reste bras d'or derrière la caméra grâce par cœur ainsi que na toute ma famille Makola famille Moutara à famille Ibo ainsi qu'à famille Bounkete famille Nzambi Bobi Sakadika donc je vous aime énormément on se retrouve à la prochaine bye.